Ok bandeko, nalingi kobanda kosokola suki nanga sikoyo. Mesh oyo nasaleli yango déjà 2 semaines na ndambo. Ezomona kala boye parce que c'est la deuxième fois nanga nasokola yango. Alors comme produit nakosalela produit ya Mbikudi. Produit ya Mbikudi oyo eza kombo nango shampoo soap. Donc eza shampoing mais parce que yango na forme ya savon donc eza solide. Moi je trouve ça mieux ya kosala na suki na yo parce que application nango eza facile et puis eza mieux que les kaba shampoing ou eza kana ba sulfate. Nakotia ba information nango lisusu na se. Pour na kolakisa bino poignée est important pour na suki. Après wana nakosalela apple cider vinegar ou eza vinaigre basali na pomme ce que nango te okoki osalela n'importe quel vinaigre c'est pas après kosalela vinaigre nanga ntango nakorince nakoya kopakola huile nanga mélange à huile oyo nalakisa bino déjà ndenge nasala yango donc nakoattache kaka video nango kaka na se soki oyo na poso mona ndenge nasalaka mélange à huile nanga tala video wana menga nazosalela huile oyo lokola nazo remplacer bain de crème parce que nasalela lisusu bain de crème na suki nanga te nazosalela kaka ba huile mikolo oyo. Ok, après oyo nauti koyebisa bino ke nazosalela lisusu bain de crème te mais oyo video eza exceptionnel parce que naza na mèche nazopakola bain de crème nanga oyo ya kala parce que na remarqué que vinaigre ezotika solo na mèche nanga. Alors pour longola ba solo wana ya on a préféré natia bain de crème parce que ça na solo na odeur ya bien. Alors na ochango kaka na ba mèche na ochango na sukite na ba cuir chevelure nanga te. Alors pour na ba produit esili wana alors c'est quoi nazo lakisa bino exactement ndenge nini nazo salango. Merci. Vinaigre ezalaka bien parce que ezongiselaka acide na suki. Déjà naexplika bino déjà huile na biso oyo ezalaka na ba cuir chevelure oyo ezalaka naturellement na ba cuir chevelure na biso ezalaka na acide. Alors parfois acide wana elongwaka donc ezalaka bien de temps en temps ya kotia ingrédients oyo eza na acide na suki comme citron to vinaigre na suki. Neka nalobaki vinaigre ezopesa vraiment sur la mabe na mèche. Alors vous êtes vraiment obligé à kotia bain de crème sinon solo oyo okovanda nango na suki ti ntango okosokola lisusu suki. Nalobaki nalingaka mpenza bain de crème na suki nanga te mais ça au moins ça sent bon vraiment. Awa nazo fina vraiment mayebima parce que nayebi que jus wana ya vinaigre eza na suki alors na fina boye po ebimisa ngo nyonso.